asunga biso semaine passée koyela biso lisolo ya ndeko Rick mama Naomi esungaki biso totanga yango na bandako epesi biso de barévélation ya moke oyo tokokokabola na likota pour Rick chapitre 1 verset na yango 18 à 21 18 à 21 ndeko mosusu baza na makomi aotangela biso Exode 15 23 peut-être à 24 mais Rick 1 18 à 21 Exode 15 23 elobi boye tobandaki yango mama yasunga biso na inspiration apesa biso makomi oyo na kotanga efongoli biso mpe na nzela ya révélation molimo mosantu tobika te maloba yango ya lobi tosololaki mama oyo azalaki na mobali na ye na nkombo ya Elimeleki mwana na ye banani mibali moko Maklon moko Gishon alongwaki bakendaki na mboka ya Moab ntango bakei na mboka Moab parceke bakimaki nzala ntango bakimi nzala bakei na mboka Moab kokoma na mboka Moab mikakatano ezwi bango mobali akufi mpe bana bakufi na ngulu ya Nzambe elobi tolimbolaki Elimeleki elingi kolakisa nini Naomi nini Maklon Gishon mpe ngai kolakisa nini Elimeleki tolobaki kolakisa Dieu est mon roi. Naomi ye moko kombo na ye akotalisa grâce. Tokoloba gracieuse, une femme gracieuse. Mais bana nde kamusaki biso Maklon ezolakisa maladie, pe Gishon ezolakisa faiblesse. Rit ezolakisa ami ou amitié pe confort. Selon ba recherche biblique na ngolo nzambe tosalaki. Mais bato bazalaki ba Bethléem, bato madamboka Bethléem, ntango tozokola kutu bazotangisa biso ata na bareligion yesu abotamaki na Bethléem ndako alipa me bato batiki ndako alipa bake na Moab. Moab eza mboka nini? Moab eza mboka oyo euti na inceste ya tata Lot mpe na bana na ya basi. Lot ntango babimisi na Sodome et Gomore mwasi na ye akufi bana bamelisi evino ake kobima na bana na ye ya basi ya liboso nde tata ya bamoabite babengi Moab, ya mibale babengi Ammonite. Mpona kotala ngo eza na mokanda ya Genèse chapitre 18 et Genèse chapitre 19 verset nango 37 à 38 okomona esika oyo bamoabite na baammonite babimi. Me moto atiki ndako ya lipa akei na Moab. Soki otangi na makomi okomona entre bana Israel na bamoabite relation ezalaki te mpe bakoki kosala relation te parceke Moab eza esika mabe. Bible ezoloba na mokanda ya Deutéronome totangaki la fois passée 23 verset 1 à 2. Bible vient à lokota français le Bible. Ceux qui sont ici d'une union illicite n'enterront point dans l'ensemble de l'Éternel jusqu'à sa 10e génération. Jusqu'à sa 10e génération. Maman na likambo liboso eza nini na mama Naomi? Mama Naomi ntango akei ebebeli ye mobali akufi bana bakufi pasi ekoti me eloko ya liboso ntango azongi babengi bato basukamwa Naomi azongi abi bobenganga Naomi te bobenganga Mara. Eloko ya liboso mama Naomi aza koabize Nzambe. Biso basantu ntango Nzambe apambolaka biso tozalaka nesengo adefoi tobosanaka Nzambe tokimaka Nzambe. Je pense dans Deutéronome 8-17, Bible dit garde-toi d'oublier ton Dieu. Ne dis pas que c'est par ma force que j'ai acquéri ça. Bible dit que va na kobosa na Nzambe. Que va na kobosa na Nzambe. Soki Nzambe apamboli biso basantu. Obosani ntango te bande koluka Nzambe na tolo na se. Obosani ntango nyonso bande luka Nzambe na priere bamama ya kofukama. Obosani ntango nyonso seki komata ngomba ya mangengenge ya lozizila ya kimwenza ya koluka Nzambe okimi obosani me mokolo kokutana na likama
mwasi eloko liboso okoya koatize nzambe ndenge mama na biso Naomi azokimia nzambe. Eske mama Naomi na priere akofuka ntango ozokende bisika okendaka ntango ozokende bisika eske otunaka nzambe? Totangaki lobi na mokanda ya Esaïe chapitre nango 30 mpe na Esaïe 31 à 3 na Esaïe 52 verset 12 elobi ne sortez pas avec précipitation. Kokima mpe kobima na précipitation te yambo kosala nyonso tuna nanu nzambe. Alléluia. Malheur à vous qui descendez à l'Égypte. Vous accumulez péché contre péché. Et malheur à vous qui prenez Pharaon comme protection. Malheur n'a bino bati bozo kene en Égypte, malheur n'a bino bati bozo kene na Moab. Lelo oyo na tongo toza na nzambe. Na tongo toza na prière à kofuka. Mais na pokwa toza na ba Moabite. Na pokwa toke na Moab. Est-ce que tant on a tongo toza na prière à kofuka ma? Si ko tango tozo kene na Moab, tango ko inde na biso kuna, tokozo nga lokola mama Naomi, to bandi ko akize nzambe. Nzambe yo tikinga pona nini? Nzambe osalinga be pona nini? Nzambe bana na bakufi. Nzambe makamu na ngezo tambola te. Bible dit on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Mama Naomi, comme on est à la kingolo, mais lokolo na Moab mamoke lukanini. Siko okwa akize nzambe pona nini? Basali la nzambe mibale te basali la kaka nzambe moko. Soko sana prière kofuka mana tongo. Tikala na prière kofuka ma. Siko na pokwa yo tambola na ba Moabite. Na pokwa yo kitaka na Moab. Po ba Moabite ba komema yo toujours na Moab. Mama tala baninga no oza ba mo pembele. Est-ce que baza bana Israël to baza ba Moabite? Alléluia. Pasteur moi azobeta lisula lobi boye. Avant kuna komana pasteur na mboka ngana bandi. Ekolo moko ezali awa soki azwi mobali il faut azala kakanga mobali wana me na ntongo awa baeglize eza ebele balataka bilamba ndako te balataka bauniforme ndenge Ahmed Isali balataka omona bamama na tu baza na uniforme na ntongo me bango bakoki kovanda na mobali te sankisi na tuni mama mpena kozala bongabi te. Abi en anglais, as you make sure that your man must be there. Abi c'est-à-dire, biso sozana mobile, il faut alasir atayo bimi yefa vanda kakawana. Nabi mama obino boluka boye batena mboka na biso. Pasteur moi zote abi et pas na bango nekolo na bango soki moi shalinga kanga mobile azala zoba na ye. Asokolela ke meme bilamba. Ba oye bise ba bikene na butu ne bali songolo. Nyama nyonso mabe oyo akoya kokima te ntango mosusu bamama baza bayebi yango ana okaki pasteur mwazo te yango abina ekolo na bango nyama nyonso na butu akoya ata omoni lion kokima te soki okimi okomi liboma soki okimi eloko moko mabe bando yela yo kaka na kati ya libala yango to na mabota na yo me soki omoni nyama ya ndenge wana oyami tango kozonga na ndako nyonso kosala nyonso kolinga mobali wana asala kosala mpona yo ngamona talinga bimia mon peuple pedi faute de connaissance bamindele ntango so bamaji na bango ezalaka mpo bazwa bamillion me biso okende koriske ka otelemi na butu mpo yamba lion nani okokoyamba lion na butu pende otelemi bomona penda lion azwa na butu nani okokoyamba ye ata na moya pamba na jardin toleka mpo tala lion na miso bozokoka te nyonso tona kaka mpo kanga mobali avanda pene na yo. Mais bamindele basokota basianse mystique to souhaite yango te po bakende liboso na bamisala na bango. Mon peuple pedi faute de connaissance mais moto azosala makambo oyo okomona ye aza na priere akofukama ntango mosusu okomona ye ntango mosusu aza chaque dimanche na ntongo na église okomona ye ntango mosusu azomata na ngomba ya lozizila mais na poko aza na Moab. Mais na pourquoi so tambola na ba Moabite siko tango kobefela biso na makambo mosusu kande mama Maria sunga biso mama Naomi aza na raison kote mosusu mais na koto ya koakize nzambe mama Naomi soko soyoka nga okoza na raison te mama pesi biso intercede tobongela mpona nini lelo bana bazokokisa ba 60 te ba 70 te bazokokisa kaka 30 ke ndenge mpe bana mama Naomi mibale bakufaki Maclon na Kilison yoka moko komone malade
faiblesse. Maman Naomi, est-ce que vous avez accusé ensemble? Soit yabana no même balé ba kufa faire avant l'âge, est-ce que ils allaient projeter ensemble? Tous à jouer ensemble, tous à rire na yo moko maman Naomi. Nzamba le biboué. J'ai pour vous le projet de paix, de bonheur et non de malheur. Je veux que vous puissiez prospérer en tous égards comme prospère votre âme. Si vous pouvez nous causer la nzambe makamupo ni maman Naomi. Na mama Naomi on a suyo kama loba nzambe na okose la nzambe makamupo na nini? Parce que nzamba selinga be pona nini lola je malade. Mais nzamba selinga be abi mama, tango yo ke notel. Ozo mona yo mo ke nozo ke notel. Tango bozo futa na réception. Yo mo bozo futa na réception. Tango zo ke notel a moabi, yo mo bozo kote. Tango kote na chambre, pour nous longola bilamba, yo mo bozo longola. Tango zo mata dikola mbetu, yo mo bozo mata. Tango zo sepela nesengo, yo mo bozo. Mais si ko tango ko bebela, yo si ko problème nzambe za nini, oya ofuna nzambe ndenge mama na ngabe. Amen. Est-ce que Nzambe tanga kelibiso akelaki biso na bololo na nzoto? Nzamba lobi na Matthieu chapitre 5 verset 13. Vous êtes les sels de la terre. Oza mungwa. Mungwa pesaka saveur na biloko. Mais Nzamba akela biso bololo te. Momara elingola esabeli. Nzamba akela biso bololo te. Tozokoma bololo parce que tozokende na Moabi. Mama soki nga nakendaka na Moabi. Lelo mama mese ateyaka biso. Nayokaka baintercession mama mese. Tobondela mpona basali na Nzambe babungi. Basali na Nzambe tozokende luka nini na Moabi. Le côté dans quatre églises, je vois les anges dans l'église, les anges de Dieu. Bisotan de Kolia dans la religion de Begaba, ange Gabriel, Nemdako Pesa Mama Marisang, Yemda Pesa Kassang, to Yabakina Bakombo Nabam, to Yabi ange Gabriel, to Yabina ange Michael, Yemdaya Bitomba. Mais si quoi ange va se dire, l'église va passer, je vois les anges sont dans l'église. Les anges, mais il y a d'autres anges, de l'autre côté, là où mon église va sauver un mystère des anges. Ba ange ba pesa ka mbongo ba bimi de l'église ba ange ba yaka na bambongo kuna kutu na bazotia ba ba zwaka bibe ba là où le péché abonde la grâce surabonde. C'est-à-dire il faut ça la masumu ebele pour que l'Nzambe paye ya ebele. Bazoye bisayo na kirenye mona kine na 2015 na kuti batu moko bazobe na bango ordre de Melchisedec qui va pasteur na ba pasteur. Balobi nous pouvons vous enseigner comment sortir de vos corps mais vous aurez du mal comment rentrer dans vos corps. Voyage astral. Et mais oh ça sorcellerie. Oh non, et ça m'a yé le musu Nzambe bon maman, bah mais ce qui est révélé pour nous mais ce qui est caché c'est pour Dieu. La Bible pasteur mais où ça caché ça pour Nzambe, où ça révélé pas. C'est quoi oh yo bien vous quoi. Ma commune en West David a solo dans le psaume 119, verset 57, ta part, ô Éternel, de garder ta parole. Ma part, ô Éternel, de garder rien que la parole. Maman va kosa ote na liloba. L'autre comme na ba fête ya nuka na kati église, ba bouger zokota na kati église. Anuka na kati ya Bible zate. Na biso ba pasteur to kati si na Moab. Tango ko yinde la biso, onza mbobosa ni ko ponanga. Mais na Moab kende kusani. Lokola pasteur na yo kotake na Moab, azomema pe yo. Orpa boyaki. Mais nreta ndimaki, eza shwe ya reti na ya orpa. Okoki pe koboya Bible lobike, oui na yo. Eza te kaka pona aza pasteur na yo nyonso na koloba na yo landango. Non. Naza pasteur na yo naza Nzambe te. Amen. Okoki komema nga na Moab te, parce que yo za pasteur na nga te. Mama kofukama tozosambela Nzambe lelo mais ntango mosusu lokolo eza na Moab koakize Nzambe te. Bible lobi que cette parole de la loi ne s'éloigne pas de vos bouches. Alléluia. Israël tuna lolenge nini bana Israël mama Naomi azalaki po bana Israël bazalaki na liloba Nzambe bango kokoki kotangela bango Nzambe mosusu te bango bayebi kaka Jehova bayebi ntango probleme eyeli bango baza na bakombo ya Nzambe oyo esengeli babelela po intervention ya Nzambe ya
bana Israël soko tali biso awa nazalaki na ndeko moko mwasi aza juif azalaki komemanga na synagogue mpona okende yekola hébreu na okuta kuna bana mike baza na bible oyo bible te baza mokanda mo babengi le parchemin oyo paul aloba bazalaka nango na maboko biso soki batuni biso mama aloba 10 commandement nzambe tokómata na misato te tozala na likukuma mais bana wana rike ya bayuda bakotangelo 10 commandement banda na commandement ya liboso te na commandement ya suka so ese mama tangelanga 10 commandement eza lokola bayebiso yemba hymne national ya debu congolais pokoma na suka eza problème mais David azoloba na mokanda ya psaume 1 alobi heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas accompagné de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour. Alléluia. Maman Naomi liloba oyo lokola moyuda bayuda bazalaka na liloba nzambe soki yindeli bango akobelela Elohim. Elohim ezoloba le Dieu tout puissant, le Dieu qui se révèle. Nzambo ya mimonisa maka na ntango likambo ezali bana Israel baza kobenga so babengi Elohim Adonai. Nzambo ya mimonisa maka na baproblème, nzambo alataka nzoto oyo ataka oyo tobimba tikike mwaye na se kopesanga bomoi amatina likolo afuti nyongo nanga babengaka ye Elohim amimonisa maka bana Israel bayebaki mama Naomi ayebaki Elohim ete ndenge nini ntango yindelaki akendaki na moabi kosala nini babelinga babelelaka Elohim soki yindi babelelaka so El Elyon le Dieu très haut o Abraham abelelaki na bitumba na Genèse 4 verset 18 à 23 ntango yindeli na bitumba apesi 10 minutes pa Melchisedek abelelaki nzambo babengaka na kombo ya El Elyon le Dieu très haut qui se manifeste. Tango tozobondela mama Naomi ayebaki teke babelelaka El Shaddai. El Shaddai, le Dieu qui est notre soutien. Nzambo aza soutien ba mama kofukama. Babi c'est-à-dire soko moni mwana nkosi na zambo kobeka kosi. Ayete keba na ye parce que mama na zambo sikate. Ndenge na tambolaka eyelanga eyindelanga na yebike El Shaddai aza na ngaza soutien parce que soko moni ngakeba tata na ngaza pene. Amen. Tata na ngaza pene. Nasanga moko te. Ndeko azolela na Bible abi etale tuluka bayini mosala nzambe fongola mwana omisu amona combien de fois armée de l'Éternel. Bible le dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Yoza mwana nzambe yoza mwana Israeli. Nini yango koyela yo oyo kobelela nzambe te tango yelaka bango basangi mama na omita pansi Abraham na Genèse 24 Genèse 22 verset 14 nzambe abiswa mwana na yo oyo moko alikinda kendo tombela ngai asi mwana kena mwana zotune papa ni amasawa babi mwana tokei akalingi mwana chambeli aboma mwana ange na nzambe abimi abite na moni kondima na yo baluka pene tala bwebelieza wana zwa Abraham adalidi abengi esika wana alobi atongi otela bi Jehova jare l'Éternel nzamba pourvoyaka mama tango ezangi belela Jehova jere nzamba pourvoyaka mama tazuza wapi mama Naomi ayeba kambo tete ndenge nini mama Naomi atangaki moto ambote bilisi yo na Israel avec yo betela mama tango yeli bateleli na toto bazobelela sur Rafa Exode chapitre 15 verset 6 alobi abetaki bana Israël na bamalade mais bino mpona bino je suis l'Éternel qui guérit mon nom c'est Jéhovah Rafa. Alléluia. Amen. Amen. Mama nini kokomela yo tolobaki mikolo eleki Job alobi mes oreilles ont entendu parler de toi mais aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Dans Job 36 26 alobi l'Éternel est grand mais sa grandeur nous échappe. Belela ye na bakombo nyonso ndeko Maria azolela bi na belela na bakombo nini. Amen. Soki yindeli bango Moïse abundaki na bamaleki ntango abundi alongi atumbi etumbelo asali etumbelo Exode 17 verset 15
Allume l'Éternel et ma bannière, son nom c'est Jéhovah Nissi. Alléluia. Amen. Komona Yesu yofanisi lolenge nini tokosambela nkolo Yesu ye mokabi bozobondela bozoyano te bozobondela bozosambelanga malamu te bozobondela bozoyano te paske bozobondela malamu te. Alléluia. Bondela nzambe mpo toyebi ye te fo koyeba nzambe mpona kosalela ye lokota français lobango kitoko connaître Dieu pour mieux le servir, connaître Dieu mpona kotambola na nzambe malamu. Eloko epesaka mpasi Yesu atuni badisciple mokili ezoloba nini mpona nga oyo oza Jérémi oza Jean Baptiste tokende mosika te kasi bino bamama kofukama bino nga naza nani mpona bino minoko ekomobeta lokwa bababa paka siko nazotuna soki boyebi Yesu te bosalele ndenge nini soki boyebi Yesu te bokoyambe ndenge nini ata kutu badisciple balobi ke non monoko ezobeta siko natuni yebi me moto soki ayebi Yesu te koyamba elokwa mokonzi mpe bobikisi ndenge nini soki oyebi Yesu te kosalele ndenge nini Yesu wana azalaki na ebandeli azala avai bandeli ezala ayebisi bango bitata na bino Abraham mokolo amonaki nga atonisama ene esengo bayizabi yo mwana mokebo etatano Joseph bosala ya bibonga na bakiti kuna mokolo nkolo amonaki yo baloki babeta ebibe lobi il se tapa Yesu aza monene Yesu akokima mbango ne akima batebele Yesu abonga tete alimwaki eza nzambe aza na nyonso sada kopiste babi il s'échappa Yesu akokaki kokima bango te akokima mbango ndenge ne bibebi azalaki na elamba satanique na elamba temone ata kuti elamba banda acela biso na filme akokima mbango ndenge Yesu aza nzambe Philippe tanga bimeli enyika Ethiopien ebisabi tala mai yo molimo ya nzambe kutu ntango mosusu ezwaka yo na mabore ebimiso na oyo ayenda sikoyo Yesu akokima bato ndenge bibebi il s'échappa. C'est le Dieu Elion. Nzambe se manifesta. La Bible le dit au commencement était la parole était avec Dieu et cette parole a été faite chair et cette parole est habitée au milieu de nous. Maman Naomi soko toyoka biso Maman Naomi na Moab okendaka koluka nini. Alléluia. Okendaka koluka nini na Moab. Olukaka nini na ba Moabite. Bakoma nzambe otu okobelela ete mpona nini yo okende luka pasteur moko ya Naomi mama Naomi ya pasteur bonga soko mpe ya mama Naomi okende luka nini na Moabi nini nzambe aza nango te oyo bamoabite bakopesa yo ndeko Moabi ntango mwana china makufa ya bibiloko bachine eumelaka nango te bamoabite na bamozali wa biloko bachinois otika nzambe okenda Moabi Bible soloba soko oluki kimia mama Naomi kombo na ye eza Jéhovah Shalom. Alléluia. On a bimeli badisciples avec que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit dans vos santé. Il me semble que pesa nga paix na koki ko zalaka muta ba medika na betela mininga na lisolo na bina na mama na mokuna na groupe comme na mama Marikis. Avec Sumba kisi abikisi attention ndeko moi efsabi finanga. Attention tu wapi. Mela kisi ti wapi. Vina mobimba kondane na kisi lelo ke. Soko bosani en na tongo de bosani mbongo. Mais l'Éternel est là. Est-ce que nous voyons la grandeur de Dieu tant que pour ça la femme? Dieu peut mettre fin à ces médicaments. Et son nom est Jéhovah Shalom. Yesu a bien dit que la paix soit avec vous. C'est-à-dire la paix soit dans ton âme, la paix soit dans ton esprit et la paix soit dans ton corps et la paix soit dans ta maison, la paix soit dans ton travail, la paix soit dans tes Alléluia. Alléluia. La paix. Amen. Gloire à l'Éternel. Dieu de paix. Le Dieu de paix. Na nyonso tika nzambe zana bakombo nyonso soko otelemi liboso na basisi oza na parquet bafoka basa te otelemi na préfecture moto akolobela yo asa te kombo na Yesu Jéhovah Tshilekenu l'Éternel est notre justice. Alléluia. Notre paix ndenge toza sisa oluka nsima me moto akokata vingana
Gloire à Dieu. Alléluia. bakoselio makambo ata bakoselio makambo justice nzambe yaka mbo bande kolobaka babi vérité lokute yaka na sincère mais vérité yaka na besikali bakoselio makambo mais justice ya nzambe o babengi Jehova Tshidikenu akomimonisa mama. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. akomimonisa mama. Gloire à Dieu. Tala matea oyo lokola ngambo mama ya na mama Naomi otoko kosimba te. Na beti sete ko akisaka nzambe te. Bobenga Naomi te, bobenga Mara. Tala biloko nzambe basalinga mama Naomi ko akize nzambe pona nini nzambe nini asali mabe. Tango kindaki na Mara yo tunaki nzambe. Tango kindaki na ba moabito koma Mara yo tunaki nzambe. Yo mo mepesi komo Mara bololo. Neko soka yingeli oza bololo te na songeli koloba Bible vous êtes le ciel de la terre. Tango tozaki bana mikete obeta bate otoka oyoka moto koleki na loboko lemboli boyoki mungwa. C'est-à-dire yo mi place okokende yo moto kopesa goût. Misika vie eza te tango yo koti wana mbala moko vie. Na moto kasoba ini babongisaki accident tango yo koti wana badonné changer to mambola zolo bana la Bible le biboyi quand je manierai les loups entreront mais c'est-à-dire zolo baké pour la vie lokola ngana sawa balu bakokota te maladi kokota te kufe kokota te parce que je suis le seul de terre naza marate naza bololo te mama moko na groupe kofuka maho aza mara azate parce que Yesu Masia le roi des rois inde tozana ya amen amen nazongisi maloba mama rekisi amen nzambe azwala papa na lilendisa makati olendisa biso na ntongo ya lelo nzambe apambola yo papa malobi yaka pamba te ngai moko na ntango mosusu na mibengaka mpe Mara na otala ntango baproblème ezwi ya nzambe ngai mpe na nde komba Marie yango komba Mara po baproblème etiki ngai te orke lelo balobi ke tozali bamara te toza basele du monde po tokopesi lengi. Alleluya. Nango nakotala mpenza na makambo matei o papa eli biso nzambe atie na monoko ne na ntongo na lelo solo mpenza mokili bandimi ebele babungi bazongi na Moabi bandimi ebele basali ebele bana na nzambe ebele bakoti na Moabi mpona pasi me na ntongo tolati bilamba ya bana na nzambe toyeglise ezala na bajeune fille na pasi oyo eleki crise makasi bakomi na kindumba makasi binzoto na nga ezali or ezali diama nakokufa nzala te nakokelela te mobali akosomba kabelo mosusu akosomba telefone mosusu akotia kredi mosusu akosomba bilamba mosusu akosomba sapato oyo akosomba mafuta kopakola na nzoto mosusu mona mwasi moko mibali mitano nini Moabi mibali pasi lokola eleki crise makasi misala eza te moninga akendeki nga mpe fona kende kota po mpe nga mpe nazwa yango bakomi kolia sali te na 12h oke mpe ya na 12h na wese na yo liaka na yo kaka sali te mpona mpongo Moabi ezokosala makambo na tana biso lelo bato mingi bapungi na Moabi nango moninga mina nga ndeko na nga kolanda bilandela te kozala lupunya na moto moni tazonginda oyebi te tamoso azozwango na Moabi yo nzela ya yo likambo ata ewumeli ekoya solution ekoya nzala ewumelaki na Betelemi mesuka lokola Betelemi elakisi lipa mboka lipa me lokola Naomi na mobali ne na bana bazangaki patience yango bakimaki na Moabi orke epai bakendekisa esika nde kufa esali nzambe lokola nzambe atikaka moko po aya kotémoigne yango atikaki Naomi aya kotémoigne. Amen.
poso kwa bomaki bango nyonso nani alingaka ya kokonte histoire lelo tozokonte mbeli alingaki azala te me abomi mobali abomi bana alobi nakotika mwasi po ya kotemoigne monene nanga ekosala na nzela rete nango tokeba mpona mowabi bapasa maladi emema biso na mowabi te bana kufa na mabota emema biso na mowabi te baprobleme kati na mabota emema biso na mowabi te nango tozobondela kotonda nzambe ntango na biso ekosani totondama te nzambe apesi biso yawe tolobi merci toyebi ke maloba na yo eyaka pamba te papa maloba otie kati na monoko mosali na yo eza motuya papa na kokebisa biso lelo oyo boni babungi yesu masiya kati na mabota na biso na nzela mowabi boni babungi na bafami na biso na nzela mowabi mpona lokunya mpona misala mpona kozwi mpona nzala mpona kozanga kufa maladi ememi bato ebele na mowabi bandikatele babungi na mowabi papa yesu masiya sunga biso lolenge obimisaki naomi bimisa yesu masiya oyo nyonso baza na kati ya mowabi mpo bazwa bomoi mpo batemoigne monene na yo mpo soki naomi abotamaki te lelo mpe tokontaka direti te na desanda yesu masiya kasi lokola yo za nzambe oyebaki kaka na kobimisa mwana na ngai na nzela ya desanda ya mwasi oyo obimisi yesu masiya na desanda ya rite mpo te histoire ya naomi etangama malamu oyo azopresente eglize ya kala mpe rite azopresente biso eglize ya sika papa sunga biso tobima na mowabi mowabi ya kotonga ya kofinga ya koyinana tolongwa na mowabi ya kozanga bolingo bomoko kati na bandako na mabota tolongwa na bamowabi ya badivorce tolongwa na bamowabi ya misala molili ya kokende na bandako ya molili kokende kotalisa makambo na bangango baza na bango batoki ye moko azopesa richesse ye moko kutukiti eza te mbeto eza te me azobingamu na mpiaka mbongo onzambe na nguya ta lolenge bazokosa biso kati na mowabi yawe sala ete papa bandimi nyonso babunga na mowabi babima na kombo na yesu masiya nzambe sunga biso papa ntango toza mpenza yango ta ya mowabi ta ya gomore sodome makambo ya bosoto pasi kolega nzambe yesu masiya okutu totanga te tomona te na bakoko baleka lelo oyo natala biso asuka ezosalama nini mowabi gomor sodome yango nde vandi na mokili oyo o nzambe na nguya yawe sunga po tolonga papa mokoloko ya okuta biso basi ya bilenge bitano ya mayele o toza na petrole mpe toza na petrole ya reserve minda na biso kopela ekololobi na biso toza mungwa papa elenge esika nyonso biso tokozala mpe oyo apesaka elenge ye wana mpana mwinda na biso ekufa te pela butu moi kino yesu masiya okoya sunga lisango oyo papa tozala na bomoko na bolingo tozala mungu ekopesa elengi kasi mungu ezangi elengi te na kombo na yesu masiya de nazarete nde tosengi bongo tolobi amen amen Amen, 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 amen. amen 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 amen